Notre-Dame de Fatima, c'est sans rassembler le dynamique des forces politiques de l'opposition et Breaking news. Les différents leaders ont fait une déclaration appelant à, entre autres, à la responsabilité de la CENI. De tout ce qui précède, la dynamique constate que dans la forme que dans le fond, le discours de M. Kabila traduit clairement le manque de volonté politique pour conduire le peuple congolais aux élections. Il ne veut pas conduire le peuple congolais aux élections crédibles dans les délais constitutionnels. Constate en outre M. Kabila, toujours prompt au mélange de genre, viole l'indépendance de la CENI. Il viole l'indépendance de la CENI. Demeure la seule institution ayant pour compétence exclusive d'organiser les élections et de traiter des questions électorales avec toutes les parties prenantes, ce qui constitue une violation flagrante et scandaleuse de l'esprit et de la lettre de la Constitution. L'opposition de la dynamique exige que le pouvoir respecte l'indépendance de la CENI et la libère de son emprise prisonnière et lui permet de retrouver la neutralité comme il doit libérer le pouvoir judiciaire, tous les deux instrumentalisés à ce jour, le pouvoir judiciaire instrumentalisé. La violation du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. Dynamique exige également la réanimation urgente de la commission tripartite. Pouvoir, opposition, CENI, pour la mise en place effective d'un calendrier consensuel et réaliste, l'enrôlement des électeurs avec à la clé un nouveau fichier électoral fiable, gage de la tenue apaiser des élections et de l'acceptation des résultats par tous. Il ne faut donc pas initier un dialogue dans le but inavoué de pouvoir créer le glissement du calendrier. Les dialogues consistent à créer le glissement du calendrier électoral. Qui ne peut plus se présenter. Kabila ne peut plus se représenter comme chef d'État au Congo. Examiné en toute transparence par les partenaires et les parties prenantes au sein de la commission tripartite en vue de crédibiliser le processus électoral en cours, vicié par des stratagèmes de blocage. Ce que soutient d'ailleurs la CENI, qui déclare dans son rapport annuel 2014-2015 adressé au Parlement, page 41, ce qui suit. L'organisation des élections municipales et locales de 2015 requiert en amont et seul, avant la répartition des sièges, la stabilisation des entités de groupement en termes de dénomination, limite, composition et nom de ceux qui les dirigent. Réaffirme haut et fort le refus de participer au prétendu dialogue et aux consultations initiées par M. Kabila. La dynamique réaffirme haut et fort. L'opposition du Congo réaffirme son nom de participer à la dialogue initié par Kabila. Bien aimé, wana ezalaki réunion ya baopposant ya dynamique oyo baboyi koparticipe na dialogue ya Kabila bazojuge ke alingi kosala glissement donc biliaki ye bikoki tozali bongo en direct ya breaking news bozolanda biso na www sentinelle ya diaspora pe bozolanda biso na Softkeys. En tout cas lelo samedi il y aura pas Congo Bololo. Pourquoi il y aura pas Congo Bololo? Na kozongela ngo na suka parce que oyo tobengi Kikwata oyo tobengi Pasteur Mario, il semblerait que pona ye bazobenga ye violeur, bazobenga ye akundi mwana mbangu akende kofunda na la police, afundi Ben TV, afundi pe Marceline ke baza kotia désordre na communauté, c'est-à-dire pona bango balingi vérité te, balingi TVK etika Ebola TV basali groupe bakende kofunda Marceline. Heureusement bato Ben TV balobi ba visionner ba DVD wana en attendant ba bengaki ye vendredi lobby aya ye mutakende kofunda azo yamba fonte ayaki. Alors PDG ya Ben TV azo koluka ko visionner ba DVD wana bazwi ba interprète ba yoka soki kombo ya Mario to Kikwata ezaki na kati po bayeba kokata likambo, c'est-à-dire que na ngonga oyo Marceline lelo akoleka te mais next week sans faute akozala na bino.
Alors toza na dossier monene oyo eningisi diaspora na Canada. Naza na direct na ndeko aza kuna na Canada, toapesa biso ba impression na ye ya makambo ezoleka na Canada, parce que na yoki ba coup de fil bato ebele babengi babi proverbe intervenir yango nazobenga bato baza kuna baloba. Ouais, bonsoir bien aimé. Oui, allô? Ouais, on peut se présenter aux bien à partir à Wapi et puis souci na ezali nini po na masolo ezoleka na Canada. Ok, ça crache un peu, hein, mais je me nomme Jean-Jacques Matata, moi aussi. Bon, je t'écoute 5 sur 5. Oui, c'est 5 sur 5. Pardon? C'est 5 sur 5, vas-y. Ok, je disais, je me nomme Jean-Jacques Matata, moi aussi, dit Transi Bongo. J'interviens où je passer mon opinion à la communauté congolaise tout entière sur la façon dont vous utilisez les médias sociaux à travers vos différentes chaînes ou sites. En effet, de manière particulière, donner ma réaction à chaud de la façon dont un site, je cite Songi Songi News au Canada, a rendu l'affaire Chouchou Ilunga, qui s'est méconduit en incitant au viol et menace d'une jeune compatriote à Ottawa. Jean-Jacques, ok, na lingala po bato ebele ba olanda biso na français vraiment ba maman ba comprendre te so okope c'est là on la lingala vous allez bien. Ou bien au koloba bilingue, au lobby français, au lobby lingala. Donc, préoccupation ils allaient beaucoup plus sur les soi-disant journalistes des sites privés. Site où il a censuré. Vous utilisez liberté nabino pour nous reporter atteinte à ma vie privée à Batumisusu. Ceux qui vous avez vraiment des journalistes ou des animateurs chroniqueurs, vous avez des professionnels. C'est-à-dire, le journalisme est la science. Science et information et presse. Donc, presse orale et écrite. Et ça, le principe, le procédé, oyo boza censé à Rolanda à la lettre pour babenga bino ba journaliste. Dans les cas contraires, tout le que bino comme musuto benga bino ba propagandiste ou bien ba clown. À l'instar il y a Grâce Mbizi la sexy. Parce que so bozo respecter ba principe wanate, boza ba journaliste te. Oh vous dites boza ba professionnel, boza ba journaliste. Donc, au fait, si vous ne respectez pas, vous allez la propagandiste. Donc, pour l'ango, vous l'andandez, vous essayez de journaliste. Bango, on a un journaliste, un pasteur animateur, il y a une émission. Oui, je fais allusion à tout le monde qui utilise les médias sociaux. Au Liban et Rosoyer, à comprendre. Donc, je ne cite personne, mais ici, je vais intervenir beaucoup plus parce que la cité cite en gros Songi Songi News. Mais conseil les alliés, na batunyo sur la communauté, on va utiliser la site ou na Congo et journalisme. Donc, ce que vous voulez vraiment, vous allez considérer comme animateur chroniqueur qui est une branche du journalisme. Vous allez l'année et Sengeli au Sala. Et Sengeli Nabino, vous invitez par ton plateau. Vous posez des questions ou bien vous savez des observations sur un sujet donné et vous allez réagir. Vous faites ça réplique. Mais vous se confondre ou vous personnaliser l'opinion de boyauté dans la émission Nabino. Peut-être à la fin, vous paraphrase mon émission qui est à lobby, on a sous moi conclusion. Mais ce qui est reconnu pour personnaliser un mot. Yo moko komi juge parti. Donc journalisme, il faut éviter Batou. Ouais. Ok. Donc ou bien encore, pour éviter Batou, on va faire un point de vue différent. Donc deux camps. Il y a un plateau, yo aussi en tant que journaliste chroniqueur, aussi police de débat. C'est quoi naka Jean-Jacques naka ya ndeko na biso ya mwasi naka ya ndeko na biso ya mwasi ndenge ba maltraité ye ba violé ye ba séquestré ye conseil ni ozopesa na bato wana na ba journaliste ba animateur ba yiko la sango na chaîne na bango conseil ni ozopesa bango. Allô
Jean-Jacques. Ouais, toza mana ta mingi ke otikali juste na 4 minutes. Donc na chaque élément loba 2 minutes 2 minutes. Vas-y, oza na 4 minutes. 4 minutes, hein? Ouais. Ok, na petit exemple, il y a Andrea Mouzo invité qui Flori et tout là. Na sepelaki na façon en fait. Ça c'est vraiment le professionnalisme. Pour nous reciter hier kaka bebaza et boza et belé au bozo ça ndenge wana. Mais là au passé yo moko na ba matosi na bino pour ne pas appeler yango ba matériel. Bobandi ko décortiquer sujet moko et bobandi ko attaquer batou malgré ba faute na bango. En tout cas wana boza ba journaliste c'était plutôt boza ba propagandiste ou bien boza ba clown. Surtout ceux bozo contrôler maloba na bino te ou bien bozo ajuster langage na bino te ou bien accoutrement na bino na utoloba neti ba grâce mbizi wana bokomi ba clown. Mais déontologie à métier ezosenga bino au contraire pour respecter la vie privée et puis bozala na retenu frères et sœurs de la communauté sinon eza soni mpona bino. Mais niveau ba crime comme salama na communauté na biso boye niveau ba crime comme salama conseil ozo pesa na bato bazo régler makambo na kosala crime mboka oyo eza mboka loi mboka oyo eza mboka mindele bakotisi kikulu na mboka bato conseil ozo pesa bango. Wana il faut tofustiger yango tokotelemela eloko wana eza malamu te kosala kikulu na eza malamu te tokopesa baopinion na biso directe tokobenga bato biso tozala kaka mpo bato wana baloba toyoka eza teke yo journaliste ozwi attitude moko ya show oleki na mission ebandi koatake moto oza so journaliste te journaliste azali l'église au milieu du village likambo moko esalami yo ozosalisa yango esala large diffusion yo benga bato baloba na place wana soki yo moko komoloba oza so journaliste te wana ekomi propagandisme. Mot de la fin Jean-Jacques parce que tu suis plus de 4-5 minutes dans le solo pour tout ça la information à kaf bato bazozela. Donc mot de la fin ezali kaka na zosenga na osenga na do nazo koyebisa Marie-Laure na compagne na ye wana bazobunga mosala bango basala mosala ngo ndenge esengeli ndenge bato mosusu bazosala. Le journalisme doit être au milieu du village sinon eza so journalisme te komi ba conflit et komi ba nini oyo babengi nini règlement de compte règlement de compte exhibitionnisme mais soki eza vraiment journalisme bakosala ngo na ndenge wana te alors soki bozocontinue kosala ndenge wana tokobenga bino baclown tokobenga bino bapropagandiste mais vous voulez qu'on vous appelle baprofessionnel bolanda déontologie ya mosala ndenge mosala ezosenga je pense que prochainement le bokosala démission soki ozoleka yo moko journaliste ozolobela mpo koinvitaka bato soki ozolobela en tout cas komibenga soki journaliste te mibenga propagandiste mibenga clown parce que wana nde eza bozobebisa nkombo ya journalisme eza c'est toute une science eza na bafaçon nango basalelaka yango. Merci Jean-Jacques nakozwa susu prochainement tokovanda vraimen tosula lisolo yango merci na intervention na yo tomonani nabanzi Marie-Laure nayebi te soki azalaka na bandeko soki pa bota mais je crois que Marie-Laure na groupe na ye baza bamvote baza basataniste baesprit ya Jézabel fo baleka vraiment na délivrance mpe délivrance na bango bapaster bakotia bango maboko te mais fo batia bango makolo mpo bazala délivre parce que na namona moto aza na badémon lokola Marie-Laure te nayebi te soki na famille na ye makambo oyo asalaka yebaka teke baleko na ye baoncle na ye batata leki nde na batata kulutu nde na bacousin nde bakoki kotala yango donc kindoki vraiment tozomona yango na miso makasi boye ezala mawa mingi alors tolobaki mpo tokota na basango mosusu tozwa nano mbano aexplike biso pourquoi nani masolo ya Marceline Congo bololo oyo communauté balingi jamais moto aloba vérité batina na biso bino na linga soko leka na TVT yango wana balingi bato lokuta baleka mais balingi bato ya vérité baleka na TVT soki moto azoba vérité kotie bakal kokoma balettre kobenga kofunda tout eza mawa mingi na kati ya communauté donc batie mwana mwasi bato bakal mais nzambe ya likolo aza na posa ye azala toujours mpe mpona vérité ya communauté nayebi te mbano soki nazwi ete je crois akozongela nga parce que il a fallu nabenga ye moto azali le seul
combattant oyo totikali na ye eza mawa mingi. Alors tokozwa ye nsima. Alors tokota na masolo ya mboka ezali uranium ya Congo ezoteka machanga Kabila akomisi Congo capitale ya viole pe uranium na biso ekomi koteka partout pe Congo ekomi esika oyo ba terroriste ya monde entier bazokende kokutana kuna yango na ebandeli tobandaki na kotia décision ya bandeko ya opposition ba réitérer balobi Kabila jamais bakokende na ye na ba dialogue, jamais bakokende na ba élection parce que azali ndeko oyo a sali mabe mingi. Avant to kota na vif ya sujet na biso, je crois ekozala malamu to se connecter na bandeko oyo ya Londres po toyoka masolo ezoleka kuna parti ya Londres lokola tozozwa mbano te tozokende kotala élément mosusu toza nango awa parce que journal ya lelo tolobaki Kabila aza kosala kimafia azosala baventure azosala ete Congo ezala toujours etikala kaka na maboko ya bayini enyokwama emona pasi ekende liboso te ezala toujours na problème yango tolobi ete tomeka kozwa baélément oyo toza nango awa ya kotala bandeko oyo basali tomeka kotala yango tomeka kozwa yango awa sorry mpona son bolanda élément oyo na bokebi nyonso je crois ezali ya makambo ezosalama na Congo oyo esengeli biso bacongolais totala makambo nyonso tu ndenge ezoleka mpe toyeba kolandela yango ekozala malamu. Donc boza toujours en direct ya breaking news toza toujours na bino ensemble mpe toza kosala mosala ndenge esenge bani ndenge elengo bani. Alors tozali awa na masolo na biso toza nango tozotia documentaire oyo ya dialogue ya ba vol ya ba uranium na Congo babi vol ya uranium ezali Congo ba voleur ya uranium na Congo pe Congo ekomi esika oyo bato nyonso bazokende kosala ba aventure kosomba uranium kokutana nango kosala ba aventure mingi. Alors ba sango ya Angleterre dio oyo ya kolabo ya fasi ya kokobar na bango oyo azalaka koleka chaque samedi na 12h na buzoba africaine ya bengaki en sagesse africaine atiaki tembe na yebisaki ndeko na ngai Sakayosa na lobi soko lingi mikolo na tiko kimia longolela ngai mutu wana oyo azotia makelele kolabo wana oyo akendaka na mboka ya ambassade ya Congo. Alors bapesi nga information balobi vrai kombo ya ne mwana nsemi yango yo bomona information yango yo kombo wana na jaune ezali Zakari Badingila Badingila ndeza vrai kombo ya ne mwana nsemi balobi auta Angola aza vraiment congolais te yango na bokamwa te azosala ba aventure ya ndenge wana. Alors tolobaki te na makambo ezoleka na Congo tolobi Congo ekomi esika ya koteka uranium à Congo ezotekama un peu partout na ndenge ya kosakana te na ndenge ya mawa parce que eza kosala mwa pasi. IDPS ali ko sauver Kabila na kopesa ye babekiye. Sous Kabila, le Congo est devenu la plate tournante du trafic illégal d'uranium, le lieu de rencontre des terroristes potentiels. J.C. Mvwemba, quelle justice saisiras-tu pour connaître la destination des fonds destinés aux élections quand l'aventurier envoûté, le PD de Trifon Kinkei, se paye le luxe de déclarer que rien ne se fera sans et contre Kabila? Toi Mvemba, tu vis dans quelle planète? Alors, tout ça, moi, ma déclaration, il y a Jean-Claude Mvwemba, à l'objet à porter plainte. Tu évites à porter plainte contre quelle justice? Parce que justice, il y a Congo, Kabila Kangango, justice, c'est ça la raté. Et puis, Tango, Trifon, Kinke, Yazoba, rien ne se fera avec Kabila ou sans Kabila ou contre Kabila. Il y a Jean-Claude Mvwemba et Nicolas Sakiasa, lui, solde pour
na kokende kosoutenir Kabila na kati ya buzoba oyo bazobenga na kombo ya dialogue oyo ezali glissement po atikala na pouvoir, mais heureusement bana mboka batelemeli mpe ezali ndenge wana tomoni Mbuta Mavungu asali déclaration akolobaki IDPS par okende sous dialogue te, mais tozosenga na Mbuta Mavungu basakana na bato te. Moto alobaki likambo wana ezali Etienne Tshisekedi fois zonga alobela sous population asenga sorry pe alobaki en tout cas na moni ndenge bolobi lokola Kabila alingi kokende dialogue na communauté internationale, c'est-à-dire azolinga sala glissement azosakana ba congolais biso tokende sous dialogue te kaka ndenge osangisaki bato na Bruxelles le 27 mpona kolobaka kokende dialogue oza na faiblesse te, lakisa mpo oza na faiblesse te kotinda Bruno Mavungu te, yo moko zonga lobela peuple senga pardon pe loba okokende te oyokeli peuple ekozala ba bien. Déclaration que rien ne se fera sans et contre Kabila ezali déclaration au Kinkem Tassaliaro. Corrompu jusqu'aux dents, tu as déjà touché ta solde pour soutenir Kabila. Quelques opposants, Balandi Bizalili ya Bamobutiste, Nenge Bazalaki Nabutu, Bazofinga, Nabutu Bazolanda Kabila, Bazolambongo, na moi Bazab opposant, donc Batikali na Makaniswana, Kolandaka génocidaire rwandais, Azofuta Bambongo, ou Azoteka iranium ya Congo, na n'importe quel terroriste. Et le 4 juillet, ils allaient fête il y a indépendance et Amérique. Alors, M. Swing, ambassadeur américain, a Kebisa Kabila, n'a pas que pouvoir, Bakango na makasité, Tala Koutouler, Amérique, ils ont indépendance, président Nabango, a Salaki des mandats, mandat, on a tellement un succès, un réussite, population, comment il faut réclamer, a changé la constitution, Atika la président, mais Atika qui parce qu'il a respecté la constitution. Et n'y a que azo yebisa donc azo lobela ba génocidaire baluka kotika na pouvoir te après 2016 et ekozala très chaud. Pe Fayulu alobi Kabila na batu baza ko kosaye asala glissement soki na décembre 2016 passage à pouvoir et salami à l'amiable te Kabila akokima mbangu akopakota mbangu pe ba congolais akanda bakokuta na ye ndenge babimaki le 19 le 20 le 21 bakobima susu ebele pour découdre na Kabila pe ekozala mawa mingi parce que liwa na ye to ebembe na ye ekozala traîner partout. Alors bana bazana Suisse boye ba ke le grand collabo oyo to bengi na kombo Obeminaku o azali bongo président parlement azana Suisse azakuna boluka ko visiter pe bo pese mbote ekosala malamu. Alors Lumumba avait dit dans sa lettre à sa femme Pauline, sans regretter femme qui vient de nous quitter, les ennemis intérieurs et extérieurs du Congo seront anéantis. Alors, 50 ans, plus de 50 ans après la mort à Lumumba, Tokomi Komona, Nenge ba ennemi à Congo intérieur et extérieur ba komi exterminé. Donc, Mosali Nanzambe to, Moto Nanzambe to, Mwana na Congo Lumumba, Liwana Ezaki Pambate, Malobane Komi Kokende na Kokisama. Les traîtres sont coincés, les collabos, on les voit, ba traîtres, ba komi bimisa ba on va faire ba déclaration. Donc, na Kinshasa, M. Saïd Dini, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, a effectué une visite de travail au Congo du 5 au 9 juillet 2015. Cette nouvelle a été livrée par le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bazé, au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. À la même occasion, plusieurs points ont été soulevés, notamment la situation humanitaire au Congo, militaire en RDC. L'ONU connaît que Kabila a fait entrer les mercenaires. Il a pris de cette armée qui ont pris les Congolais en otage et qui veulent le massacrer si on ne lui laisse pas briguer le troisième mandat. Ils savent ça. Ainsi que la célébration des journées de la population qui devrait avoir lieu du 11 au 17 juillet. La localité de Maïmoya, située à 40 km du nord de Beni, est jointe à la longue liste de villes du Nord Kivu qui est ciblée par des Rwandais qui chaque nuit massacrent des Congolais. Récemment, 13 000 Congolais se seraient déplacés vers Iringati, Komanda, Samboko et Ayoshua suite à des attaques armées. Comment pouvons-nous assurer la grandeur du Congo et le peuple avec un criminel comme Kabila? Hymne national, la mission, nous assurerons ta grandeur et ta prospérité.
tokoasire grandeur ya Congo na prospérité ya Congo ndenge nini soki toza na baterroriste bagangster oyo bazoteka uranium na biso na n'importe qui oyo baza kobengisa baterroriste baya na mboka ndenge nini bakosala bongo koviole koboma bamama ndenge nini moto ya ndenge wana akoki kotikala président na mboka na biso. Donc il faut tosila na ye bato baza na conscience normalement bakoyembaka la hymne nationale congolaise te parce que na hymne nationale wana ezotindika biso tozala babrave totelema tobunda mais lelo toza sous occupation eza na bacongolais batelemaka mpe bayembi hymne nationale batelemaka mpe bazofete le 30 juin et pourtant toza sous occupation. Soki bozalaki envoûté te soki bozalaki na esprit neti oyo prouve baya nango bokoyemba hymne nationale wana te sans ke botomboka. Les opérateurs, les opérations Roudia et Laxikozonga et Mangumi dans la district de Haut et Bas Ouélé sont maintenus par les troupes oniciennes. Kabila a fait de la RDC un pays fragile et prompt au conflit et Kinshasa la capitale du viol. Ce pays est sengi na mututu asa la vidéo à l'obéla. Pourquoi justice ezo salama na Congo te? Pourquoi Kabila fois kende na ce pays? Babengi yango justice matter. Donc ça la vidéo moko ya 5 minutes comment justice matter loba pourquoi Kabila faut bakangaye loba pourquoi ce pays faut ça la justice en Afrique mobimba ça la dans 5 minutes aux malamu et aux kitoko poto loba makamunyo surtout aux ezoleka na Congo. IDPS déclaration na bango eza na effet po Tshisekedi kakande il faut sorry asa la vidéo mususu mavungu te parce que Mavungu azali mutu oyo atindikaki IDPS ekende na dialogue te nangonga oyo na sabino le père a changé de camp parce que Kobanga ekomi na camp Kabila bakomi terre lokola bampuku na serre ya mabulu baje bate ba osukela bipo bayebi ke mandat na bango ekomi na suka. Ils doivent arracher le pouvoir aux terroristes au pouvoir à Kinshasa. En tout cas soki ozalaka fan ya Tshisekedi ngwana ne mwana nsemi Tokamere, Luka, un bon pasteur, ou azara pembe na bino délivrer yo, pour bozana ba problème spirituel, en réalité, batwana nyos bakumisaka, apareko, IDPS, Boududia Congo, tala bango nyos surtout ba problème spirituel, landa bango nyos surtout bakendaka beaucoup plus, c'est pas ba pasteur tribal, baza beaucoup plus ba tribaliste, que ba yebi, soki nanu oyebi église osambela te, oponi na nzamba solo te, bo makamba politique oyeba ondeli. Donc ezali mawa mingi po na makambo wana omonaka bandeko wana bayebi nzambe te pe bapona nzambe ya lokuta yango bazosala bongo eza mawa mingi pona baza tribal église okendaka pona nzambe te mais okendaka pona kosoutenir ndeko na yo ya muluba ya mukongo ya mungala to muswahili même ba parti politique eza basé na ba tribalisme que na ba plan d'action aussi longtemps que tokotika la tribal tokozala kaka na ba chef coutumier comme ba président ya ba parti na biso pe tokotournaka na rond point batu bayaka na minduki bakobimaka na dialogue te pe na élection te pouvoir ezalaka na maboko ya peuple soulèvement populaire nde ekobimisa occupation rwandaise na Congo. Donc wana ezali ba message oyo tokomaki oyo tomonaki oyo tolobaki ezali oyo ezosalama mais tolanda élément oyo toza nango awa ya makambo ezoleka kuna na Congo bomona ndenge ba groupe ya bato ezobima na ba nini oyo ezobima na ba uranium bolanda documentaire oyo tosalaki yango po tozwaki yango mpo na bino bolanda makambo ezoleka na Congo bomona ke eza mawa mingi oyo makambo ezosalama na Congo kuna ezali vraiment mawa mingi tolanda makambo ezoleka na Congo ya vol ya uranium tolanda eza mawa mingi tolanda. Quelque part en Afrique, au sud de la République démocratique du Congo, des centaines de camions chargés de minerais attendent de franchir la frontière de la Zambie, en route vers les ports d'Afrique du Sud et de Tanzanie. Dans ces sacs, officiellement du cuivre, du cobalt. Une frontière presque comme les autres, sauf qu'ici, avant de franchir la douane, tous les camions doivent se soumettre à des contrôles un peu particuliers. Les fonctionnaires ont des compteurs Gégère et se méfient de chaque chargement. Ils ont peur d'être irradiés. Il faut plus rester à distance. Pourquoi?
Parce que je ne connais même pas les produits. Au moins les taux trop élevés, tu peux être contaminé par quoi? L'uranium. N'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi des poussières d'uranium. C'est ça qui fait le bruit là, le bruit des sons. N'est-ce pas? Quand je vois que le taux est normal, je peux aller tout proche. Alors je commence, voyez. Maintenant, c'est le 20. Alors je vais circuler partout avec le radiomètre. bolanda iranium ezokomamboka changa changa. 10 de 20 pour ce camion, tout va bien. Ce que cherchent les contrôleurs, ce sont des cargaisons clandestines d'uranium. Car ce commerce, s'il n'est pas encadré, est totalement illégal. Et aujourd'hui, le Congo est l'une des plaques tournantes du trafic mondial d'uranium. Plaque tournante ya trafic mondial ya uranium. Uranium oyo esala bombe atomique na Japon eboma bato. Plus de 250 000 personnes bakufa parce que uranium wana Kabila azoteka ngo na Sur la baterroriste piste du ezobima trafic changa d'uranium, changa. notre enquête commence au Katanga, dans le sud du Congo. On surnomme la région le scandale géologique. Le sous-sol est bourré de minerais, cuivre, cobalt et bien sûr uranium. La principale mine s'appelle Shinkolewe, à 130 km de la frontière. Ici on l'appelle Shinko. C'est le point de départ de tous les trafics. Une mine qui a marqué l'histoire, et pour cause. Nevada, USA. C'est là que les Américains sont venus chercher de l'uranium pour fabriquer les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Bombe atomique ya Hiroshima na Nagasaki eutaka na Partie dans Congo laquelle na la Katanga. première bombe atomique sur le Japon, bilan 250 000 morts, 250 000 morts elle a été fabriquée avec de l'uranium de l'ex-Congo belge. fabriqués avec l'uranium de l'ex-Congo belge. Kabila azotika ngo mutu to azwa ngo. Impossible de venir ici sans un guide officiel. À Likasi, nous sommes rejoints par l'un des conseillers du gouverneur de la province, Chongo Keshinda. À la sortie de la ville, il faut d'abord suivre une trentaine de kilomètres de route empierrée, puis emprunter une piste. Ces gisements sont fermés. En théorie, l'exploitation d'uranium est interdite. Et pourtant, au village de Sandra, premier barrage. À partir d'ici, l'accès est formellement prohibé aux non-résidents. Un policier en civil s'approche de notre véhicule. bokolanda intégrité ya élément oyo na Facebook ya Didier Forme Songo bokomona ke bavillage oza tout autour ya place uranium ezobima place ezoki totekama monde entier bavillage wana ezali vraiment na baétat moko délabré et pourtant matière ya mbongo ebele ezobima kuna si au moins bakokaki kobongisa mboka wana si au moins bakoki kobongisa yango tala un président terroriste oyo azozwa uranium oyo esalaka bombe atomique ebomaka plus de 250 000 azoteka yango changa changa. Donc il faut to stopper Kabila le plus tôt que possible avant que asalela biso bombe atomique eboma biso mo ba congolais. Donc eza devoir ya biso ba congolais to sala musala wana. Alors awa tolobaki na breaking news tolobaki ke lobby na vendredi bazelaki bongo monsieur Kikwata oyo akendeki kofunda na Belle TV pour Marceline Alekate. Alors na niveau ya Ben TV babengaki ye parce que basalaki groupe bango tuna ba Charlie Show na ba groupe ya bato tout bazali ba collabo po ete émission ekatana po émission ezo reverser bango ye Kikwata azobanga mpo nani parce que Marceline ayebi dossier ke a viola mwana 16 ans abotisa ye asundola mwasi wana na mwasi ne na bana na ye azobanga ke dossier wana balobela yango na TV yango akendeki kofunda po bastope Marceline asalama. Alors namoni fan club ya Marceline etomboki Monique Mikombe, Papi Luki, Jackson Mangala, Betty Emily, Emily Nzemba, Evangeliste Blaise, Bakombatant Kabangu, Matone Mbano, Peter Jean-René Epanza, Nicole Tiamuza, Zadio Kongolo, Bazali Ebele, batomboki bayebisi nga proverbe en tout cas toza prêt to découdre na bango torokende kobunda parce que totikali kaka na chaîne wana oyo ezo ba vérité. Je crois soki bakontinue ko ba émission nyonso to ekoleka te biso tosala trouble. Alors nasengi na fan club nyonso tu ya Marceline ya Congo Bololo bozala kimia Kikwata esi asuki na ye parce que nayebisaki eke soki policier na meki kobenga nga
na reporter bango plainte na omema bango na cote ou bien na tribunal ba yebisanga soki ye ya solo azaki kwata approuver nga na identité na ye. Alors breaking news alelo et alaki ete tolobela beaucoup plus sur iranium oyo Kabila azo panza na monde entier oyo lobby ekoko sala mabe. Pe félicitations na bato opposition ndenge ba décider que Kabila akoki kozala sous président Congo te bazoke na ye lumbe tina suka eza malamu mingi musala oyo bato opposition basali pe lisusu toza na esengo mingi na banzembo minene lokola oyo ndeko na biso Lakwanzila aza koyemba ezali banzembo oyo ezotinda bakongolais bamizongisa na kati baluka balinga mboka na bango basalela mboka na bango bakumisa mboka na bango ekozala malamu mingi tosombaka banzembo ya ndeko na biso Lakwanzila toyokaka miziki na ye po eza miziki oyo ezali kobundela mboka eza miziki oyo ezali kotia éveil patriotique eza miziki oyo ezali kotindika bana mboka bayemba pe batelema po na kosala musala ya mboka. Alors tozoluka nzembo yango ya Lakwanzila po tosukisa na breaking news na biso. Donc élément lelo elaki ete eloko makasi ezali eloko mususu te ezali bana mboka to telema to bundela mboka to bundela tozala côté moko na ba opposant na ba oyo baza na Kinshasa pona kobundela mboka eza malamu mingi pona yango ti ya Congo. Lakwanzila bana Congo to sangana to tika tribalisme tozala bomoko. Lakwanzila Lakwanzila Tia Congo telema Tia Congo telema bana bako to telema to bengana Kabila bana bakongo lo telema bana bakongo lo telema lisanga ya Congo tosangana tobengana Kabila dibudu ya Congo futomoka Tongondela ekolo Tulabisa Tia Congo ekolo ya Congo totelema. Bon anniversaire na cadette nanga Sonia Songo. Merci na bao nyonso baye anniversaire lelo na résidence ya Proverbe 3030. Soko yebiki oza ami nanga na bengaki otelimisa okoyi koleka ezali kaka bami biso ba politicien tofungolaka porte na n'importe qui te. C'est-à-dire lelo bolanda Marceline te parce que akangami muke po DVD nanu ba interpréter en te parce que muto to bengi na kombo ya Kikwata akenda kofunda azobanga ba RVC. Pona sikoyo breaking news, bon weekend.